Je conjugue verbe être nakia au temps présent. Même que ya liba ou ben betu bon etc. Allez tchota. Yoga chef furi nakiaka. Yuta solo yotele yena kwa ilité. Le téléphone de votre correspondant était fait appeler intérieurement et le mot français est comme de nakiaka. Yoka. Téléphone dina tatere dio kanga der. Telelere di mos. Et le mot est comme na Swahili. Yoga chef furi na Swahili. Atakoita wewe hakuna kitu hata kitu moja haiko. Pesa na elengi. Na landa yete me mtapisa na elengi. Yakoza la lelo lidanonga na sabu za mangu. Vema mangu. Okika na bata kala bomo sita batasi. Mais tant ngapi na zamu taka. Kuna bota bile zale. Tatasi. Na zamu taka. Mais c'est na biso bana nike do ta dako. Kama on surtout wana tango tangi parcours ayo. Par-ci, par-là, oyo les qui ne pas dans mon oseille là. Parce que ma découvert le pas issu de montagne privé. Pas président Sobena Zagi na groupe Lisbonne. On a travaillé à Lisbonne, mais on a coaché des man dans la CV na Lisbonne. Mais on a travaillé à des relations dans le phénomène Sobé. Il y a qui gars dans le théâtre, il y a des festival tout c'est là. Ndenge c'est la même. Donc on a travaillé dans le groupe. Bon, nazaki mwana isobe parce que nazaki na groupe na kiti nini oya ya bandaki de coacher pendant un mois ya travail avant festival le ya mwana benga mbi bana ya phénomène mais benga mbi bana phénomène so de na groupe Lisbonne de to yaki de na travail na biso déjà mis de plein yaki de na travail l'esprit donc nyonso place. Bonjour chers internet de partout au Bolanaka Diwan Télévision. Le lot de l'émission dans l'émission Abisso Boyebi, une nouvelle numéro. Ce numéro est présenté toujours dans le journaliste Didier Monito au Bolanaka des prix de partout. Nous avons dit éviter mon coco à spécial vélo pour la biso na combo artiste Lidame un peu ma téléspectateur de Boyebi dans la chaîne de Sousou. Suite à la demande na bino bolobaki ke to bana koyambala no ba artiste ba différents artistes de l'autre c'est là qui koyambela bino oyo azali moko parmi ya ba artiste na kati ya mboka oyo ya Congo na kombo ya Lidame. Bonjour papa Lidame. Bonjour journaliste Makasi. Ndenge ni santé boni mouvement santé kitoko mouvement pesa très bien malgré mais ça va. Malgré ça va bozo Lidame alobi malgré ça va. Évolution na vie artistique na yo lelo par rapport ya monde les évoluer bozo mona monene. En tout cas ça va mukadu ça va aller mukadu c'est que zo banga au beni non banga te bon biso art déjà si date signé tant date signé déjà donc banga za la suite de na tout jaune ko signer veut dire tozo ebate signature ou wazi pa yembaki to signature parce que tant lobi ke muke par rapport au lobby na juke au signer moni bato mususu bazalaka kwa ça lelo ayo ka soni donc les gens de dans soni donc ça veut dire signer bato c'est ça donc au signer te que non signer pacte moko boy pour ça là non zaka juste là que to ni sacrifier déjà corps et âme pour non salam sacrifice beaucoup plus de personnes dans le baka signature muke. Bon, quelque part, il y a des artistes qui ont été côté. Il y a des artistes qui ont été bon, je veux dire, il y a des choses claires, vraiment, tout est signature en Rosalie. Non, signature et Lingo le bagano to signer déjà ma campagne. On a pour ça la musalo yo, donc signer la biso déjà to elle doit sacrifier corps et âme pour nous ça musalo. To banga so muté, on no ko mona nga ya mona nga. Les mois sinon les gars, mon pas beaucoup kilo donc ça déjà dans le bon donc sans foutiste de l'autre salon là signature technique pas boire ba ni c'est il est possible ba bi va bouger pas bateau ba précédent qui va la ti mwanda pour contacter on a contacté parce que chaque monde dans na doctrine na chaque monde dans na lufila na chaque monde dans na makambo na donc neti biso boy nga za na claque yamvo biso pa na biso kinda kisi to benda kwanga ngaza impossible zani kiamvo ezali moni
le chef coutumier. Le chef coutumier va diriger le territoire ou la province. Donc là, il y a un petit-fils qui a donc il y a un Kasongolunda, il y a un Kasongolunda. Donc il y a un petit-fils. C'est-à-dire Makamoué, si même pas qui a voté. Mais si même pas qui a voté, mais biso clan a biso de Simbakiste. Donc clan a biso qui se Simbake. Na okota ndanga pour banganga na bayaka na pas qui am. Ba pesa ba mwa biti. Ba ke ça na ba mwa. Parce qu'on a petit-fils. Donc ça veut dire na ça déjà il bota. Nous sommes pas déclarer ngana comme chef coutumier, rien n'empêche que il y a biso za libota. Okota te que on sala bosa sala bon. Bon, c'est-à-dire, le lot, dans le monde, il faut évoluer. Il faut origine. Bon, tout le monde, papa lui damé à exceller les lots en médias. Papa lui damé à évoluer au monde. Papa lui damé parcours n'est pas dans le dégât. Vous voyez, dans le petit wapi, et là, on est ça qui est yopé les lots au côté d'un monde à art et à théâtre. Ngai, Nabimeli, d'abord, Nandako. Azaki mwana balé école primaire donc bachik mais teme zaki donanga sona uti chiki na ye kona za bible na kende na kwesika ba mama ba oteka na bandi kote ya bango na ote ya bango na zo sekisa bango ah mono yo asala mama ndenge ni mono ozala comédie mono ti bandi ko evoluer kaka bongo ngamoka na badoli ngaka kosikisa kaka bato nde bato bakenza malala te banasata na libe eto un camarade moko azwenga te tokende kosala test na groupe moko M16 na bakakaluka kuna na quartier 1 mpe na groupe wana nasali test baswinga bapesinga komba lidame nabali mpe bovole na groupe wana nasala plus ou moins 2 mois na groupe wana groupe ekopanzana panzani biso nyonso tellement ezalaka vision nanga nake na groupe moko ya papa mazina agebo bakaluka kaka wana na quartier 3 na veli patundu mpaka mbebesi no jouer wana na butu ncemuda fulafula bane tala tato ya dokoti ye atie na poche bani koevolue na butu papa de chaque 18h bando yasalaka théâtre wana lo ndeti kaka basiste bamama ngebi eze sikoyo ya mwinda fulafula papa naokembisa ok wana ti tozosala bongo donc nazokemba na humour nazokemba na stand up nazokemba na kosala bagagi ya sur place nakembi awemel show sur place donc bato batondi baye batie bakiti bamosusu bavai na se tokosekisa bango si groupe eye kopanza na jebo chaleur eye biberon président biberon na ndongo na butu nakomo répété na moi théâtre pendant le groupe na théâtre on répétait on les gars la télévision à l'époque wana des années 2003 les acquis on les gars la TKM à l'époque papa tu me dis que follow donc talent inconnu famille pe ba moni peut-être moi na ça la théâtre malgré bande ko pekisa ngai na landaka ba classe ba nini au tema pe côté lenga déjà lengi moi pas aussi comme ça quitté nande pe na ciel mungaki le kitana lungwe na chaleur na kena kitambo papa lisiba to liga na Africa télévision et il faut na ça peut test na bien bandi pe ko jouer sika na jouer comme ya androndo ezaka na ya moko ya no jouer androndo moko na ça test pe azalaga mais lobby na mweza ka tournage tema ba monanga ba sati tonalité kitoko aspect kitoko babengisingaka no lobby yaka na tournage yaka pe na bateni na yo ande pe na teni androndo wana ndi akima ntango akimi tournage nga na zwi biloko na ye bapesinga role na ye na incarne biloko wana na tikali mamoko androndo na bali mpe kovole papa groupe ye kokufa ye boye bongo selembao tobandi kotravaille na bamaneno tobandi kotravaille na bamakasu na balandu awa naotuna mwa eloko moko boye eza teke yo neti ona koko évolue na baévolution na yo parcours na yo olikaka oye na groupe moko orezwa évolution groupe ekufi quelque part au moins teke vision ezalaki nango kaka bible obandaki na bible obi ozozwa bible ezalaki kaka juste kaka na simba na loboko ezalaki teke natanga napesa verset biblique po ezalaki na ndosala humour naye kaka boye abamama na galati 6 elobi soki olie galati omeli mai
okoyoka nzoto malamu abiloka bongo sirimu on a moyen plus bon nazaki bena te focaliser nazala pasteur nalaki kaka juste pour nazala kaka comédien mais sikoyo parcours no nyonso tu bamouvement nyonso tu ozoleka ezokufa mote keke pa mpo bayi na libano te bon ngai te koloko moni soki ndako ekufi eza te locataire moto abomi ndako wana peut-être boki bafute mbongo ndako me oyebi kobongisa ndako na wana donc eza nango mabe ya locataire te ezalaki nde mabe bavisionnaire ya bamouvement wana nakomi pa ya maboso 2008-2009 bandi koévolue na président Maboso en tout cas évolution ezalaki vraiment kitoko bon nzambe alalaka te banasata na yibe tokomesali mwa kobwa te omeda ye topanzani ema biso mpe tozalaki natalaka joueur awabeta bana moni kaka club ekufi donc po alobaka club mosusu po aévolue na boulot na ye nde tokendaka pa président koba papa koba évolution nga nde sikoyo nde naye kolonga papa koba suite ya comportement bachef bazalaki wana esimbaki te eza sikoyo groupe Victoria Toseka des années 2013 naesala groupe nde nanelo nasokofonde na groupe Victoria Toseka. Ok, merci. Tomoni parcours ya Papa Ligame, olobi oévoluer na Papa Maboso. Ba difficulté qui le bana dans la groupe tant vous avez Papa Maboso, Papa Koba, oye bana osala ke yo se retrouver que la difficulté ça qui est. Bon, pas difficulté ba groupe d'abord ya théâtre ya ezarada na salaire te biso nde tozo sala ngo wena mbongo tournage wena mbongo na olia mbongo transport ale comme le tout biso c'est mon biso ezalika non biso ka espace TV oliki na TV ba batali na palais ko kabilo ba kabeli vraiment ba difficulté ezalika sombo le petit moyo que le tournage les a été bien répétition à part voilà difficulté ça a été difficulté ça a été pour donner les réactions dans la TV on depuis ça fait espace après ce mois 2 tableaux 3 tableaux l'équipe par rapport il y a talent il y a travail aux animaux et puis le ouais ça la grâce na bando qui m'a répété en plus Zaki bando yo ka trop ba metteur en scène nga ba chef de répétition na bando respecter bango en tout cas évolution formée Zaki malamu ba difficulté Zaka salaire Zaki te et l'eau au côté yo ko zo cascader aux autres débrouiller il faut perso donc c'est un peu ça au logo de la télévision pendant tant on yo surtout wana tant tangi parcours na yo par-ci par-là oyo leki mais quelque part na moni oza ibra baki ba découvrir le pas esube motangi président esube te pour na bomundaka ou bien pas président esube nga zaki na groupe Lisboy nga travaille Lisboy te mais na coach demande nga na CV na Lisboy mais na travailler te parce que lo ni esala ite tant tozu to seka édition 5e édition oyo nous aki ensemble lo ni esaki beaucoup dans la présidence donc na président Sobé tokutanaki d'abord tant honorable Dos Lombas a ça la 5e édition de bité Nobel c'est sous étranger il faut bana mboka ka babeta édition oyo ne baya yo bando kende déjà babenga disubanata babengi batete mbinzo nga disubanata mtabenga yaya na pesi li pote mana disubanata datu noso na zabena numéro nanga nda pesa numéro nanga na bureau ya festival Toseka non il est pas artiste comédien humoriste obenga ye comme ça casting ndé nani Ados Lombasi abenga kinga na kendaki na théâtre de Verdi bureau ezaki wana tanto comme na théâtre de Verdi premièrement na tukena na séance photo ba benga photo après ça tukena casting des choses bazaki wana ngana kote bango wana bango tu basai sai ba vie de loin ba papa nani batito bazaki wana do ba artiste vraiment ba Ilunga ba nani directeur artistique de David Ilunga tuzaki wana ni tusali casting ta tusali casting na casting tusali ko bakata na kibache bango mpanzi biso na casting na biso dessus les sikoyo toye baye ko partager ça ça ni so pour bango avec ba parrain ba partager ba terre ni to saka l'équipe ba le akala kangami wana pasoli ya boninga o inga ni sali ba partition ni na kindaki pa ya président
isobe qui comme ya qui coach isobe qui n'a qu'on a tout kabuli ça c'est isobe qui keboy qui ndobi qui keboy les président isobe abandi ko coacher biso papa nende to be festival nende to kanyaki donc relation nanga na phénomène isobe yaki kaka na théâtre de Verdi na festival to seka ndenge salama ki donc on a travaillé na groupe na été babi ke oza parmi bana isobe pourtant ba mona bino na kata festival babi ke yoza mwana isobe bon nazaki mwana isobe parce que nazaki na groupe na kiti ndindi oya ya bandaki ko coacher pendant un mois ya travail avant festival nde ya mwana benga maki bana ya phénomène isobe mais to benga bana phénomène isobe te na groupe Lisbonne te to yaki déjà na travail na biso déjà yaki déjà mis de plein yaki bien na travail l'esprit donc nyonso en place. Bon, si quoi disponibilité dans un dernier temps, qu'est-ce que le comme président vous évolué na ba terre vous baza comme membre ya groupe pour l'équipe na ba groupe est-ce que vous okembisa ba onde ti ba kembisa ki opeka en tout cas expérience izali kala kaka na mboka na biso bafuta na artiste ko bafuta artiste esenga ko éviter au se registrer dans la sokoda bali ba droit d'auteur wana ndio vraiment le meilleur mais pour le moment les tingabwe nana salaire te mais na mukiro na zwaka kana mondo ya bato bakabela nga ba fanatique na nga banani bakabela nga na sala ka partout les moyens c'est na sala tournage na sur le fils de loso madesu moi deux paquets ya mai pour ateralia amela à travers kito donc kokemba wana onga na kemba na kemba za ba moto na bena na travail bena normal donc moi na news tout quoi za na kati ya Victoria to c'est donc sans faute Victoria to c'est que ba ba solliciter yo lelo par rapport à événement ba contacter bon pour na contacter ngamo bona premièrement numéro de téléphone na numéro de téléphone ezali pour contacter ngana plus 243 97 44 766 97 44 766 wana okontaktenga wana ntango obenganga antuka ntosona vraiment en privé yeba ndeni ya osala mpona livrer événement soit mariage première communion bacongrès bacollation bajournée culturelle donc activité nyonso vraiment biso toza partout tinde baéglise oyo baséminaire avant pasteur ate ya naningi thème oyo biso topréparé artiste bajouer yango na ndenge ya art kosala yango na badiva bapasteur alelo nazosi soutenir le 31 décembre 2016-2017 eza na pasteur moko asolicitanga nasalaka intervention moko na 4 heures ezanga na 4 heures basali bapriere na bango sili babi surprise tosala bino surprise bokanga miso bandimi bakangi miso koti ya bafokoli miso bamoni biso directement tolaki mamoko teni ya travail epuis bandimi bazalaka étonné bamoni bamoko 2 personnes moko liboso babani mamo kosekisa bango ta bafongoli miso mamo tobani mamo travail baseki tosala 1h30 minutes na scène le titre aussi ça do bandimi mosusu kao donc oseka tellement kosekeleki mingi donc kao do akolamuka te kosekeleki trop. Merci beaucoup Lida. Merci que les téléspectateurs de Bazolanda biso balingi ba découvrir idole no ezaki nyani non d'abord parce que mutunyo surtout acteur moi la classe neli boy azara quand même na moi idole na yemo ka bana ko landa tango yo bandaki mona aro bana ko kanisa au travail les tinani et est-ce que il carnet vraiment juste après le travail pour évoluer bon so dans le idole les a trop dit on t'appelle ça elengi na landa yete mais on t'appelle ça elengi ya kozala lelo lidamonga na zabuza mangumu vie mangumu OK quand on a bato kala bongo si to bata sika mais tant ngapi na zamu takala on a bota mi des années 80 tout à na zamu takala na série na biso bana mike to ta TV benana ba na Congo muye TV beneza kara ba chaîne TV za kara to ta la mangumu na RTNC maman Gebi to ta la bongo trio da Soufa ba bloka bongo ba scène ba sala na ba ve sans souci hein de l'hôtel dino hôtel na va na hôtel
bien on a besoin un jour on a comme artiste comédien dans le travail de la job effectivement donc l'incarner était mais sentiment wana ya on bena na soi ya on bena pesa pe papa ko so tali ba scène na tout o ba B1 show tout ces cas francophonie au senti bena que artiste dans la scène hors vie donc rien n'empêche. Donc, vous incarnez la mango par rapport à travail. On peut soulever le comment c'est très important, il y a la francophonie. La francophonie, il y a pistonné parce qu'il y a des amis qui m'ont vacances. Ouais, la francophonie, il y a bien tout. La francophonie, c'est le cas que président l'a dit, Gino Langila, papa d'Amérique Bosta. La francophonie, il y a pistonné, c'est le manager, chef Ali Guerremo. Ali Guerremo, c'est événement sérieux à Branima. Tama domaine à Branima, qui va dire là, et moi, ton sur l'année déjà bien. À mon avis, tout c'est. À partir de tout c'est l'année, chacun a un travail naïe. À Beninga, ben à Branima, on a nous animé blanc, Mickey, ba karaoké, blanc, Mickey, na Branima. Tant que francophonie, rien n'empêche. Arrêtez, nana, ba petit, nana, ba travail bien. Na glissé, bon, on n'a pas glissé, biso. N'a pas de travail francophonie. Parce que vie artistique, na yona. Famille, ou là ou bien aux célibataires? Non, nous sommes célibataires, mais nous sommes beaux. Vous êtes ensemble dans la famille, dans la madame? Nous sommes ensemble dans la famille. Nous sommes bana, nous sommes misaki, nous sommes nous évolué. C'est quoi la vie artistique dans la famille au Gérardamo de? On a Gérardamo d'une manière professionnelle. D'une manière professionnelle, c'est-à-dire parce que tu as dit que nous, acteurs, artistes, comédiens, musiciens, nous avons toujours des problèmes dans la famille, généralement, ce qu'on dit. Bon, il y a famille, il y a famille. Il y a Moussa, les Moussa. D'abord, la lingate na sa famille, na Moussa. La linga kango, tata mukete, na linga pété, les qui n'ont pas été à Pamba, à la terre, ici, Mbati. Ils sont à Monica, ils sont à Teleka, ils sont à Babili. Na linga raté, ba moni, c'est quand on a Moussa. Oui, ça a la sonne bien. Les Moussa la sonnité. Famille va jouer comme distraction. Famille va monter le quoi distraction. Moi je suis tout ça là. Je suis musique, bal, théâtre, bagé d'hasard. La famille va monter en perte de temps. Mais tandis que mon délai temps moi dans moi naïe à faire la musique, à encourager à faire une école de musique, à faire une école d'art. Mais bisoté, tellement son papa le bac au salle littéraire. Il bac au salle littéraire. Mais ça souviens moi là. Nga pena na famille na respectaki maloba na bango na tangi silisi et puis tant na tanga na sape ka msana na théâtre silisi na continuer pe msana na théâtre puis option na tangi na tikolo sala moté tikolo pratiquer ta moté tikolo pesa ka mpo moté yo pesa ka mpo ezaka juste ka msana na landaki arte mais ça ka mission na ngam yo na sala ka tile ngwe boko la bana il faut que l'on moko donc âge on a combien ça passe pour papa peut sur 10 000 20 000 36 000 56 000 au tient la poche tout pour les ça parler ça peine difficile comme la âge on a 38 ans d'âge donc ça peine difficile en plus une famille pauvre donc mystique bon tu l'as dit papa et Lidamé depuis tu vas aller au Landa tu vas au la télévision vas on dit matin les aïeux si vous avez par rapport à appel les autres côtés à la téléphone nana babi ntonga la ti chapeau mais tu découvrir tes esaïe pourtant tu m'appelles esaïe c'est la biso lo comment que tu découvrir pendant que hier on a parlé de même façon de la télévision. Merci Banapoto partout dans le monde Afrique Bimba en tout cas ça c'est la voix de Papa Lidamé Andro Feki Dinga biso kitoka kibonga kitiro makafura mamona mafulu mondo osiri mtsotso ko maboso diatiko o kokana funa muloka sagu mpemfo ko mubulakala mchibuku wana Mathias Ntombo karikile folo ko dabza mshina noir odi disika mawele kanga tsangana fo munta ko mbako mfamfono ba pese le mbote batongo mo konge kenge mbara ba veve wana kombo nanga isa no poste no prénom silbrino carbuno etc ale tsocha tso. Je conjugue verbe être n'est qu'au temps présent. Même que yali bao ben betu le betu bon etc. Allez tcha. Je conjugue verbe manger n'est qu'au temps présent. Itali, utali, katali, batali, badili, tutali betu etc. Allez tcha. Je conjugue verbe point eyi n'est qu'yaka. Itasia point eyi, katasia point eyi, batasia point eyi. Basili popo eyi batasa diaka po eyi.
J'ai voulu le monde français et comme une guillaka. Yoga j'ai voulu une guillaka. You t'as yo télé yena quoi il était. Le téléphone de votre correspondant était vers appelé intérieurement et le monde français et comme une guillaka. Yoka. Téléphone dina tatere dio kanga den. Telelere di mos et le monde est comme une Swahili. Yoga j'ai voulu une Swahili. Atakoita wewe hakuna kitu hata kitu moja haiko. Elongone shwele komine kitetela yoka chef na kitetela laka langi keta ko inite bu elongone kitetela komine kimongo yoka chef na kimongo nanga kuete mepokati nite elongone kimongo komine kingwandi yoka chef na kingwandi mbimbi iri motai nite dama o elongone kimongo ekomine chiluba yoka chef na chiluba isi mushinga kukubikila kati chenane nite ta chiluba esi sa crédit Merci, 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 chers téléspectateurs. Bon, moi, je vais découvrir que ça vraiment y est. Tu vas dire que constater, ça vraiment y est, papa Lidamé. Tu comprends qu'il y a négocié dans cette émission d'Abisso. Mais nous, quand on préparé, il y a à venir pour la bataille des spectateurs, il y a un programme, un calendrier, il y a un mouvement, il y a une carrière. Bon, bande on a même mokili mobimba. Ba oyo balingaka papa Lidamé na ba plateforme botay la ranga. Nayebi ke na ba plateforme ebele na poto boyebi nga déjà que papa Lidamé yeyo bana ba fève choco partout na mondoki on a se préparé pour le lobby ezaka ke groupe na zanango Victoria Toseka elongwa na niveau eza emata po emata c'est un bino ko soutenir papa Lidamé na groupe Victoria Toseka mobimba soutien ezaka te otindela ngalar soutien ezaka te que ono bango balingi bisenga senga bobote donc oza na caméra kufa oza na machine laptop oza na trépied oza na longe oza na nini esaki eloko te numéro napesaki otindi obengi otindi po tosala mosala malamu po biso na bakongo boye mpona kotourne eza très difficile ese olowe caméra $30 omonte $20 monter ressources ofuta ye babiloko bongo donc pour ça la monde au tourner loko bois kango et c'est faut dépenser plus ou moins $70 c'est pour ça la raté loko moko té $70 wana et on a que no ba difficulté tout ça on a ba kongo wana mais où est ça pena important et ça que biso na Victoria to c'est comme biso na biso ezali tout ça la ba film où ça la qualité ya bien to servir bino chaîne YouTube pe ezali où yanga moko ezali il y a groupe Pézali, il y a TikTok, il y a déjà papa Lidamé, il y a une plateforme, ça va bien. Tant que vous s'abonner, vous partager, vous abonner, vous soutenir l'artiste. Donc, le projet est allé. Il y a un film belé, il y a un film belé, ils ont écrit, mais il y a tout ça. Donc, pour tout ça, il y a vraiment tout ça, vraiment complet, tout ça vraiment. Il y a des partenaires, il y a des cassis, il y a des producteurs, des managers, il y a des bino, même en Europe, Océanie, Amérique, il y a des managers pour soutenir les Merci, merci, chers téléspectateurs, mes partenaires. Lidamé, artiste Nabino, Azana Posa Nabino. Azana Posa soutien Nabino. Ba matériel nenge atangi to bakisa te sikoyo batu basa olanda yo bambote na yo ko pesa ka ba o ba ko aussi ouais merci na pesi mbote nanga na bana poto nyonso ba master nanga ba collègue nanga bana chiki na biso ba grande sœur nanga na watanga siko ba kombo na pesi mbote nanga na Josepha na kati ya Canada. Je moi c'est Kitoko, grand technicien na Canada. La pesimbote na ngana famille Solinoko na Belgique. Chantal Solinoko, Belinda Solinoko, Karifa Solinoko, na pesimbote na ngai na David Ilunga en Angleterre. Na pesimbote na ngai lisusu na Relique Mabengo, président Maboso. Na pesimbote na ngai ya na pesi mbote nanga venanga Charlie vit de loin hein na pesi mbote nanga susu na leader la dinzongo makese esobe venanga
napesi mbote siko ozali napesi mbote na nga na Fisto sai napesi mbote na ngai bajogo na nga tout oyo baza na nord napesi mbote na nga na jogo Gigantor mbote ebele Chancel Memba mbote ebele en plus napesi su mbote na nga na baoyo nyonso baza na Allemagne nabosani te GAC groupe d'action communautaire bana territoire ya Kasongolunda donc napesi mbote na nga na Ibanda Masoso Ibanda donc mbote ebele depuis Allemagne ekomela yo vraiment pour soutenir artiste pour soutenir artiste numéro na nga yango yo plus 243 90 77 44 766 90 77 44 766 topé au benginga na 82 24 04 494 82 24 04 494 donc ya rotinda pe bokotinda pata na chombo ya makasa pe ya pe na chombo mais ce que ça ya colis ata ya agence ça biso bien to évoluer na musala o musala za musala passe donc art le bilanga na passe bilanga zaki oye osali mbumba awa le boyo continue ga awa mais art ceux qui kaka tournage baby to yeba ke faut bandela tout matériel les biso d'état ko le matériel jouer donc ça maintenant passe makasi donc merci beaucoup vous avez comme banga na pesi bana na ngambote Curtis Ilunga Biseu Ilunga Shekina Ilunga bambote be na pesi madame nanga Grace Makanda Maepa Obiki soko pesi ki maman mbote alaka sika makasi Grace Makanda bambote toshite vraiment na émission na biso merci na bien nyonso bolanda ki biso ciao à la prochaine numéro